bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali penza ebele kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo esengo ezali penza na ngambo na biso koyeba ke bozali ebele scotché kolanda émission na biso l'invité lelo penza toye na kati ya commune ya Bandalungwa po tosolola nini tolingi tosolola mayema zali koleka na awa na commune ya Bandalungwa bae oyo bazali awa na Kinshasa balobi te balingi pe bango ba organiser 62e anniversaire après bana poto Kinshasa pe yango alors bana Bandal balobaki te sengela bango ke baloba yango na lokwa biso pe tozala kaka sima pe pene ya peuple toye wana pe pembe na bango pour que toyoka bango balingi baloba nini par rapport ya milulu o balingi ba organiser ya 62e anniversaire ya commune ya Bandalungwa lokwa ngape naza ya Bandalungwa donc bokolanda ba image yango nazaka ya Bandalungwa te pona ba diaspora naza ya partout mais na bimi na Bandalungwa yango wana naza pe na droit ya ko accompagner bango na maimanso o bazali ko sala pona commune na biso toyoka ba i diaspora ba nyonso bozo anda biso penza mingi libanda mboka bozo comprendre que awa penza tozali na baye ya commune ya Bandalungwa po bango bazali ko organiser milulu ya 62e anniversaire ndenge na ebisaki bino déjà na annonce ya émission oyo bozo comprendre ba o ya commune ya Bandal bazo mona déjà bilongi yango donc balobi ke lokwa bino bozara libanda bino nde batuboki ko tia poa na masolo to ka bango ndenge nini bako pesela na micro na biso ya émission l'invité. Bonjour président Eddy. On a passé d'abord micro na pasteur à Banda et puis on a complété. Voilà, Tobandi Koto, bonjour. Bonjour maman. Na balandia Congo Millennium pe bao bazolanda o se présenter d'abord au ebisi biso za mwana commune nini. Ouais, nga bao ba ebinga epitokas. Mwana commune à Bandal Molar vraiment makila du sang. En chair et en os, atangi na foyer, atangi 5 cassés, avant de coller, avant de tititi, ayebi misisa maramyon so Bandal. 62e anniversaire ya commune ya Bandalungwa boza ko organiser ngondengini. Bon, merci maman Tatiana ndongo zoloba. Et celle biso sengo bato poto ndenge ba organiser kiango. Mais ma belle ezande awa. Biso to vite organiser to banda na marche na fondation Eddy Maziko. To lingi to sala yango ete to réunir Bandal mobimba nyonso. Parce que biso moko bana mabele tout ça là qui est l'autre côté mais tout le monde peut sali la musibiso yango to banda yango le 30 juin to za la bana to kende na marche santé pe za la malamu pour la batunyo so za ki to komi voilà to déplacer présent sera sunganga na pousa na pembe nyambuta kisi siko penza vieux kis ba ya poto temps bazolando déjà bazomona boza siko ko organiser ngondenge nini est-ce que boza en place moko boye oyo ba financer bino. Bon, normalement, financement est athée. Mais, comme tu as une fondation, tu as dit que c'est le cas. Mais Moutuno, si tu as dit que tu as financé biso, tu as dit que donc, le 30 juin, tu as dit que tu as dit que place chite Rosala, une place pour fêter 62 ans biso. Donc il faut to loba na baignon so baolanda biso donc jour yango o bozilingi nde bo organiser zande le 30 juin mettons bozela te ba diaspora basunga bino na moi lo meilleur monite ke boke na bango mwa mbango mingi te mais ça question possibilité ce qui possibilité zali c'est bon mais tant qu'on a la volonté que batwana ba obongse loko moko le 30 juin même à tel kaka surprise mais to sinka ke moi participation à Maloba. Merci beaucoup, oncle Matisse. Après ça, vous pour comprendre que nous avons l'émission ya Bana Bandal. Bonjour. Bonjour, Tatiana. Bolobi que au moni bana poto ba oti osala 62e anniversaire na bango simba ki e bozo banga te ke ya bino bobimisi kaka paf ekweya. Non, kobanga c'est trop dur, Tatiana. Surtout ko banga te. Étant donné que tous en akata mabele tous organiser ngo avant déjà nous tous wa idée oyo que to salango to réunissaki déjà un certain nombre ya ba idée na ba possibilité ya ko yemba que les comme to sala et en réussite comme to sala et en réussite donc to ngi to lo bana na bande ko na biso ata o bazali banda bazali ko na biso que na oyo ata na makanisi na bango kaka
apport wana ekozala nécessaire mais tozala na kobanga moko te. Merci. Merci beaucoup oncle Mathis. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, bana poto bazolanda yo on se présenter yo pe mwana bandal bayoka yo. Bon, biso za bana actif bandal. Tolingi bandal les a toujours liboso et kende liboso. Tous à la uni, tous à la soudé. Merci beaucoup. Voilà, on continue. Bonjour. Bonjour. Balobi ke bana bandal bozo yo kanate ataso na libanda poto kuna so lobi olanda ba o déclarer ka bana bandal ba bomana bango na bango ki songi mais to comprendre te ba organiser le roman pour na le 30 juin o boni bo sepe la 62e anniversaire à commune bandal. Êtes-vous sûr que Kosimba? Oui, Kosimba parce que bandal les en la bomoko et puis bandal les en la solidarité to salango pona commune à Bandal, et ça pour l'individualité, mais pour valoriser notre commune et garder toujours ma valeur. Je sais que nos amis qui sont en Europe, Belgique, France, partout en Europe, ils ont déjà fait les marches pour la commune de Bandalungwa. Ils ont fêté 62 ans. Et nous aussi, avec la fondation Edi Mazikou, nous sommes en train de s'organiser pour que le 30 juin, on va faire une marche de santé et puis on va fêter. Nous sommes des Ndalois, le vrai Bandalungwa, c'est nous. Et je salue tout le monde qui sont à l'étranger. Donc, coucou à vous, merci pour ce que vous avez fait. Et puis nous aussi, nous allons faire mieux. Enfin que vous allez voir ça, toutes les choses qui vont passer ici à Kinshasa. Alors, je vous aime bien, je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yadjani. Si vous bougez, moi, les beaux leaders. Bonjour. Bonjour. Les beaux leaders, na ebi ke bana poto penza ya bandalo ba moni o lelo ba sepeli pe makasi penza komona o lisusu mokolo ya lelo kasi leader. Attends que bino pe boza pe ba langa nzembo bana pe ya bandal. Préparation yango penza yo zo mona ngo ndenge ni. Bon titon moni les beaux leaders c'est que to koti makambo alors ngai na ko sera pe pona vie na Edi Mazikou depuis 2006 na beta concert moko ba sa séparation ba kabana kina honorable Francis Kalombo ngana beta ki devant pour na attaquer na bi ke vie na c'était un combattant munene donc titon de tellement donc to continuer makambo ngo alors bana poto ba ke biso to za kata makambo ngo bana poto ba ke boza makambo mais to zela po image ke na poto za to moni ndeni ba champion magouche ba sangana ki kuna na ndenge ya mikili to moni ba bwakeli biso ba bilili awa bino pe to zela yango pe bango pe ba zela yango. Ah oui, bango ba zela yango mais le 30 juin to zala wana to zala le 30 juin et puis to sepeli sabatu alors la biso ka ke to za kata makambo. Merci beaucoup les beaux leaders, sinon on continue. Bonjour. Bonjour maman. Voilà. Bazolanda yo en direct il y a Congo Millennium ba retenir nini penza pona mokolo ya 30 juin. En tout cas merci. Idée za malamu. Toye poza mama bana bandal. Je biso za ba bana bandal o maki bana bandal. Donc lokola idée ya bana bandal idée mo za di boso yango toye ko soutenir ndeko na biso Edi Mazikou. Eza loka bana bandal donc voilà donc voilà, il y a un moment où tu es, vous avez vu bana bandal, donc tu es quoi, vous allez maman bandal. Merci beaucoup. Merci maman. Voilà, sinon on continue, comprenez que toza li banda, toza direct, c'est vrai. Toso s'appelle Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour, bonjour. Bana bandal bazolanda yo li banda na mikili ya poto lelo en direct. Oko esa bango nini penza po na 62e anniversaire oyo ezali organisé na commune bandal. En tout cas, na ya liboso na sengi nanu merci mingi na ndenge opesinga maloba. Naza penza na mingi ya koloba te po ba ndeko na ngai nde tozali awa nyonso namonaki nakokai koloba bandeko na ngai basi balobi yango. Nasepelaki makasi na idéologie wana bana mputu bazwaki mpona koorganize 62e anniversaire wana. En tout cas elamusi biso vraiment tellement nga mpe nalaki na pongi donc naza mpe ya kolamuka na kofutumuka na ndenge na telemi awa donc naza ya kosepela na ndenge ya moke te donc bango bato bana poto batika biso te kua donc basunga biso basoutenir biso batalaka bakina o ndenge ezali donc batika biso te donc biso toza mpe kaka donc jour yango wana le 30 wana eza danse donc biso tout libanda
donc nde pe na telemi anga pe na mona mabele do mabele mame mabele na ngai do na botami awa ne grandi na tangi awa na kolia do mo ko lubeyati donc koko din koko ya bandalungwa nde na telemi awa donc minga ko lubezate na suki wana. Merci. OK. Voilà. Guilhem Akwika. Bonjour. Bonjour Maman Tatiana. Bana poto bazolanda yo tozela nini pona le 30 juin. On va suka événement le 30 juin. Oh bonga bomona le 30 juin parce que minga lobeyate o to senga muke bo soutenir fondation Edi Maziku. Poyem tu a clôturer makambo na bandal pour les 7 députés o to koum na bandal Edi Maziku. Merci beaucoup. Merci beaucoup Edi Guilhem Akwika. Voilà. Tolobi ça peut ba maman. Totira mibali balobi trop, on va faire parler les mamans. Toyoka bango. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Toso la moi mukie po na makambo ya commune ya Bandalungwa parce que tant tozota la bino penza boza bae oyo ya commune ya Bandalungwa soki bao bazolanda biso à partir ya poto kuno ko lancer message ni pona le 30 juin oyo bana ya bandal ya king balobi ke ba fêter 62e anniversaire na bango. Bon na zala mingi te ya koloba mais na sepeli ndenge bana bandal to ko sangana le 30 juin poto fêter anniversaire na biso. Tolobi ke anniversaire le kamalamu nzamba bate la biso tozana na kimia eloko monko ya mabe komate ya ngwana kana lubi. Merci beaucoup. Merci à Tozali Awa na Bandalungwa. Ndenge boyebi Bandalungwa eza référence à Kinshasa, Bandalungwa eza capitale à Kinshasa. Tozali Awa na 4 ya préparation, il y a activité, il y a 62e anniversaire, il y a commune à Bandalungwa. Donc sur ce, tu prévoir marche de santé. Marche de santé Mogeza prévu le 30 juin au point de départ au parking à Kimbondo, point de chute au na Inga liboso andako ya ba pauvre ya Lwemba, paix à son âme. Tozali vraiment kosenga na bandeko ya diaspora bisika nyonso bazali ndenge bango ba fêter 62e anniversaire ya Bandalungwa. Tout le monde dirait que mabele babosa na rangote yango biso to s'organiser na ba mbiaku na ba notable na ba miroir ya Bandalungwa pour organiser marche à santé. Donc oui biso ki santé za malamu nde ba tutu ba za malamu na marche à santé wana to prévoir ba activité mususu yango to senga na bandeko nyonso oyo ya mitema malamu oyo balingaka bandal oyo pe bafandaka na bandal bakoki ko soutenir événement oyo bakoki soutenir biso na ba ata na ba prière ata na ba toyebi donc toyebi que temps za muke mais bon oyo bango ba fetaki to pesa pe bandeko oyo bazali parce que bandal ezaka biso moko te bandal eza munene ba besoin za ebele ya munene na bandal. Donc je pense que ceux qui ont esprit moko toza makanisi moko to kosala ya mieux na bandal. Donc vraiment événement za munene le 30 biso tout kozala wana ba maman ba kozala ba papa ba kozala ba jeune ba kozala donc ba komona penza donc ti bambia ko babimi boye ça a jeté bambia ko bandal babimi ba koti makambo yo ba les beaux leaders tiki ndule ayena makambo yo. Donc le 30 ozala ba komona penza bandal e ozala libanda bandal e osepela to ezaka ka continuité ya 62e anniversaire au bafetaki na Paris to monaki bandeko nyonso. Bon si bien que ekutaki biso na ka matanga ya mama bwanga na ya Lwemba ba milimo na bango fa na kimia ceux qui bazana besoin ya ko soutenir événement oyo ba obenga na 00243 81 34 63 607 00243 81 34 63 607 ou bien à 00243 89 29 111 26. Soutien à Moutounion, so ezala za mwana bandal, ezala mwana bandal teza bienvenue. To ko inviter pe batu mususu ya bandal te bo mona bango kaka jour wana. Donc eza jour wana ko za la Bandalungwa en fait. Donc Bandalungwa azo fêter lipanda, azo fêter 62e anniversaire, azo bimisa. Donc bambia ko babimi na ba palais. Bambia ko babimi, ba chef d'état major babimi. Donc to pesi vraiment merci na bao nyonso ba ko soutenir biso na bao nyonso ba ko marcher na biso jour wana. Donc nzamba ko sunga biso yo le kamalamu. Voilà.
bana nyonso ya commune ya Bandalungwa, bana nyonso oyo bolandi biso penza lelo esengo ezalaki na part na biso koyeba ke bozali ebele scotché pour na kolanda émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. Merci à Mireille Osango, merci à number 1 ya Congo Millennium Bobby bana bandal balingi o mingi, Ricky Dibendi mon boss, et aussi à maman jolie Dibendi Bobby Yonde maman Ngouli bana bandal ba peso ba mokako soit vraiment. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ebele à Hollanda Bisso. Merci aussi à Champion, à ma bouche éternelle Champion. Merci à Dieu donné au sang les patrons. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et merci à Fifi Chongo, Cécile au sang, au Serge Katembo. Mambaba na banda liango, toi on a besoin, na bino, toi on a besoin. Gigi Kabou évangéliste, et Babi Mambaba na banda liango. Le 30 juin, Babi Royinda Mabeto Rolexe la binango awa na Congo Millennium bota la nini oh biso famille au sang famille Happy grand fois propre Michel Happy Masolo yango. Merci aussi à toi Gelor Congolo. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Merci encore à toi Jires Mwanda Pona Bilili. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ceux qui nous ont bazongité, retrouvez-nous prochainement na numéro Moussousou et puis toujours Kaka Nakati ya émission Nabiso l'invité. Au revoir.